na buto lambula moi sino tu kasi tu la moi sino ne bu kota cavité o kota cave kitoko bien. Comment la ka forme ya mbebo na yo ya likolo forme mbebo no na likolo nde eza songe et là ça penda que oza expert surtout ba mibala ba nzoto mike neti bino mitu mike eze bolela sexe na ndenga mukete bino bato boka ko bata mana sima Jésus vous me kutu muto azobe ame canette ya rouge na exotique. Ça va, bango ko balembaka. Mais bino ba pasteur, ngako na oka mwande ti de lozo kobotsa mwasi na ote. Po ba pasteur bazaka na ba na partie ya 5. Ba pasteur ba botaka ba na partie ya 5. O ezo la sa penza ke no ba lala kate na butu. Ba lala kate. O mona bazo kosa bandimi. To kota na prière, mais bino boliaki na ndako na bino. To ça la jeûne prière, mais bino boliaki. Mais moi je suis désolé pasteur, ceux qui bostra. Mutu oyo fote ya mutaliboso eza mwasi na tchaka choko s'embellir ne veut pas dire faut corriger nzambe nzambe so asali o mwindu ingoba ke embellir ka kitoko na yo quel exemple mwasi na pesa na batu mutu acha choko tongo bongo cancer ya po beta eta isika zali comment vous côté à batu na église na bino d'autant bino baka l'or et l'argent appartiennent à Nzambe donc bozo zwa pas batu chibo lata ka bobonga bongo webi ke bolata na mutoki a batu mais bible lobi ke mutoko na mutoki na ye vous ne travaillez pas vous bénéficiez na mutoki ya pa na obosra ya luka mutu banje mdeje te mafuta sikizani nga bino la grande dame bande ko babulingo nzamba mona papa mbula ngai bino esikizwa mi bino bande ko bolimbisi pona balangage ya makasi ya ndeko mwasi oyo les amis et toujours comprendre te toujours yeba te ki moyibi ki escroquerie bolongo botiki olobela mambo mbongo ekomi mambo ya intimité ya mosele na nzambe bandeko Mama Congo, donc, Nzoranda Lula n'est pas Sœur Charles. Parce que moi, je ne comprends pas. Je trouve mal comment Mambo escroquerie, soi-disant. Botiki Rolubela Mambambongo, comme beaucoup de tatina kate intimité. Et comme on bête ma solo mbetu ya Charles Bameko, on dirait aux arbitre. Tango ya matarana mbetu na mwasi na ye. Mais à mwasi na bala. Sikoyo, qu'est-ce que ça a à voir? Ou encore, étalio na nini mama? Et puis, natina nini, na raison nini. En fait, c'est clair que ndeko na biso mama Congo doti atalara bameko a imaginarane Charles alobi mibino mibala nzoto meke do baguna mibala meke siko dotanga atalara bameko ko pona ye bameko azala ye mama esimba te bameko a mobala mami alinga mami abala mami akumisaka mami batu nyonso bayebi ke tango azote ya plateau azalaka mwasi na azalaka wana et avantara mwasi na alobelaka mwasi na ye ce qui est tout à fait normal. Les amis, pour votre information, Mama Congo tel que vous le voyez là azalaka femme seule avec wifi. Mama Congo ndenge azawana azana mobali te ou encore mobile asire te. De soki mobali ya ba mibalo ba ya ka ba tourisme wana aye akei baye bakei parce que bino boyebi congolais tango za mutu ya media surtout ya ba mafinga bakokotela penza bakokotela yo babenga yango nini bakotiela penza ba satellite ndeko mo abenga nga lobi mama bomitungisa mpona mama Congo te mama Congo tovanda na ye na Merlin mwasi ya bamusicien basakana na mama Congo na forme tout jusqu'au point où na ye na mama abota ye babandosa buzo baka esika moko donc moko azwi mama master azwi mama masa mosusu azwi mwana bosoto na ndenge kosaka te au fait na moto mpenza ninga koloba babiloko bajare lolenga boye te nabona kota na profondeur nabona kota na mozindo oyo bosengeli boretenir ezaka ekendeko na biso azosouffrir surtout na bamalila bahiver kala te ezobandawa avivaka ye moko wana mobali te et tellement lulaka bameko tellement lingaka bameko yango bomoni akomi ntina niveau atiki mambo ya mbongo to mpe escroquerie soi-disant abandi kota ntina kati ya intimité ya mosali na nzambe abanda koloba koma te ske alalaka na mwasi na ye
comment est-ce qu'elle mbula mwasi na bota babiloko aboye vraiment est-ce que mutu akoya kobimisa yango akoloba ngo na misu ya bato éducation oyo bozomona bandeko na ngai eza important na vie ya bato une personne bien éduquée peut vraiment koya kotia caméra na misu ya bato ya koraconte babétise ya lolenga boye bino bolobi ya escroquer mbongo siko botiki mambo ya escroquerie ya mambo ya mbongo oyo bameko ya escroquer ekomi boko moko tatina intimité na ye donc souci na bango nayebi te oyebi ke congolais azala vraiment na baproblème très sérieux donc bali bamaîtriser mutu bamaîtriser vie ya mutu bakota na intimité donc na makambo oyo bakoyeba te bango bayeba na makambo bakomona te bango komo koya kose permettre kobeta masolo ya mbeto ya mutu oyo koloba babiloko bandeko mwasi oyo azoloba ata bino de place mpenza ifo bomona ke bocomprendre ke baza koluka eloko mosusu baza na posa ya likambo mosusu donc souci na bango eza kaka ke no badestabilize bameko eloko bango baoluka mentalement moralement tout parce que biloko mpenza mama kongo aye koloba ata bino moko de vous et moi ezalaki makambo ya escroquerie ya moyibi ya elongwe wana ekomi ya koya koloba makambo ya mbeto ya koya koloba makambo ya vraiment eza maka mingi eza pasi nayebi te mosala nini oyo Nadia mama kongo alingi Charles Bameko asala parce que mosala na ye yango wana asalaka ministère eza mosala c'est noir et blanc dans la parole de Dieu tant nasalaka émission liboso nalobaki yango naexplikaki yango yesu atindi badisciple bakesa mosala alobi na bango bomema eloko te ni mbongo parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ouvrier veut dire mosali, salaire eza lifuta. Moto osala na hotel bible ezoloba aliaka na hotel. Adage oyo boyokaka na kikongo loba kuba sadilanga kuba dilanga yoka nti bazwango na bible te. Moto asalaka na hotel aliaka na hotel. Hotel wana ezalaka hotel ya hotel te oyo bato bakenda kolala. Ya hotel te oyo bato bakenda kolala. Oyo bato bakenda kolala bakobango HOT. Hôtel wana au Bible mentionné que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel ezalaka AU. AUTEL. Hôtel donc hôtel wana ezali etumbelo. Bisika o ba sacrificateur wa salaka musala. Batumbaka mbeka. Donc un homme de Dieu c'est un sacrificateur. Musalo asalaka wana ya koteya ya kobondela pona bato. Eza azotumba mbeka otumbela nzambe. Donc azo mérité kolia na musala wana c'est biblique. C'est biblique. C'est vrai. Cela n'empêche un pasteur à zapper na caillou. Mais musala nezela musala pour votre information. Et généralement na poto soba pasteur basala parce que bazara na choité. Déjà ka sala au foot ya pamba ko foot mabonzezo ko kate siko so alobi sa tena na olesa ena na au foot elendako. Pour votre information ba pasteur nyonso basala na poto ezalara indépendamment volonté na bango. Parce que na pastoral bato nyonso te babengami na ministère, ok? Généralement bato babengami na ministère na logique bakosalaka te. Na oloba bino makambo na olokota te, na oloba bino makambo eza noir sur blanc na Bible. Mosala na Nzambe akosala so amoni ke fois sala. Mais il y a de ces serviteurs de Dieu on Nzambe ayebisa bango akokende kayu te. Il faut se concentrer sur mosala sacerdoce. Yango te sujet à lelo mais na mekika kolobango en passant parce que ça bat ba koloba makambo nzambe sans toutefois ba yeba makambo nzambe bat bazo koloba makambo nzambe sans toutefois ba na maîtrise à makambo nzambe des vrais païens en âme et conscience mais balingi ba ya ba ko corriger bato ba osela nzambe c'est triste hein? C'est compliqué congolais na habité ya mamingi je manque même à dire bandeko balongo na mambo asikokaki mbongo ekomi bakomokota na mambo ya intimité ya mutu pardon on a habité bato ndenge nini oyo mboko oyo nzamba sunga Kongo pardon yo na buto lambula mwasi no yo kasi chola la mwasi no nebi kota kavute sonie okomi kuna ndenge nini ya mbebo na yo ya likolo dumba ela sapenda ko oza esprit surtout ba mibala ba nzoto mikene ti bino mitu assez imaginer mosel na
asi aimagine ye do mpo na ye bamekwa komatelaka ye esimba te ala mwasi na ye ela sexe na ndenga mukete Jésus vome kutu mutu azobe aomene canette ya rouge esopio bino bapaster ngako na okamwa nde ti lelo ozokobotisa mwasi esopio parti ya 5 bapaster babotaka bana parti ya 5 oyo ezolakisa mpenza keno balalaka te na butu balalaka te omona bazokosa bandimi tokota na prière mais bino boliaki na ndako na bino tosala jeune prière mais bino boliaki mais moi je suis désolé pasteur soki bostra mutu oyo foteya mutu ya liboso eza mwasi no atiaka tioko s'embellir ne veut pas dire tioko ya yo nini yo mwindu ingo bake ambelir ka kitoko na yo mwana bato aza pembe apesa na bato mutu atia tioko tongo bongo cancer ya po ebeta eta esika azali ekobeta yo moko koteya bato na église na bino donc to bino bobaka l'or et l'argent appartient na nzambe donc bozozwa pa bato ti bolataka bobonga bongo boyebi ke bolata na motoki ya bato mais bible elobi ke moto akolia na motoki na ye vous ne travaillez pas mais eza mosala c'est un travail eza mosala mama oyo bazosala eza mosala botala komofinga na mami zuwa motema keto eza pasi nde omwasi oyo ola bongola motema mama repens-toi na place ya bongola motema ngai osuka mabe mama bato boye basukaka mabe bandeko tokoni na biso na suka nzambe apambolelanga bino abonez-vous massivement sur MDGDT mafuta sika les amis bokotaka na baje oyo te bokotaka na baje oyo te kande na biso bino l'autre fois oyoki likambo verifie wana to kosala analyse na yo mais zala na balimite zala na baretenir babiloko mama ayo koloba eza soni eza pasi